Na kombo ya tata mwana pi tata molimo santo mbote na biso balandi ya émission na biso tango ya bososoli. Merci mingi ndenge tata nzambe kolo sita molimo santo akoti biso na mbula ya sika ya l'an 2021 année de la grâce. Na kanisi tozaki tango ya koleka pe kokutana te tika ete ba meilleure veza na bandeko nyonso oyo tozali na bonne santé pe tata nzambe apesa guérison na ba oyo la santé ezali ko déranger mwa moke. Na émission na biso ya lelo tokolobela likambo ya molimo. Likabo ya molimo koyeba to bososoli tata nzambe. Na motuna oyo tomitunaka, est-ce que tata nzambe azali moto? Est-ce que molimo emonanaka? Nde yango na partage na biso tokozala moins rapide vite temps et tozwa pe moi ba référence et mekape kopesa biso ko bososoli. Batata pe ba mama tango ya kotanga mukana ya tata nzambe ya ba dictature ya mindele sekenda. Tuko na liberté ya kosomba ba Bible na biso to mekape kotanga kososola. Pamba te ba koko na biso ba yeba ki nzambe. Biso pe na tango na biso to yebi nzambe na maloba, mais na bososoli nde tozali koyeba te nzambe azali nani. Na yango na introduction na biso totala na mokanda ya tata nzambe na Genèse chapitre 1 verset 26. Eza verset où ezali base pona moto. Parce que kuna tango tata nzambe alobi créons ou faisons l'homme à notre image, tata nzambe amilakisaki ke ye moto asalaki biso. Et puis alobeli image, puis alobeli ressemblance. C'est que biso bato tozalaka elingi ya tata nzambe. Soki ye tata mokeli asali biso na image to ressemblance na ye, ndenge ni tolo balisusu azali moto te. Tata nzambe azali moto kasi ye azali na nzoto na ye ya molimo. Kasi asali biso lolenge azali. Donc soki toko se comparer na tata nzambe pona image na ye ndenge asali biso tozali ko se ressemble na ye. Parce que tango balobaka mwana oyo alandi tata na ye penza. Biso pe tozali ndenge tata nzambe asali biso. Donc tozali elingi ya tata nzambe. Tata nzambe asalaki moto ndenge azali pozala mokonzi a représenter awa na mokili. Biso tozali ba nzambe. Donc soki tokei na Genèse chapitre 3 verset 22, tango moto aye kosala lisumu nzambe alobi nini? Tokubana kotanga mwa rapide. L'Éternel dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Tala moto akomi lokola moko na biso na boyebi bososoli mabe pe malamu. Elakisi ke biso tokomi lokola ye po tokomi koyeba bososoli mabe na malamu po Adam bayebaki nanu mabe te me basalamaki na elingi ya tata nzambe. Soki tokei na Jean chapitre 10 verset 33 à 34, bayuda bayeba menacer nkolo Yesu alobi me bolingi ko menacer nga pona nini? Alobi te tolingi ko menacer po yo mwana ya moto olingi kokomi tia na place ya tata nzambe. Mais nkolo Yesu alobi na bango est-ce que comment na mukanda ya nzambe te ke bozali ba nzambe? Soki total na mukanda ya tata nzambe siko na Psaume chapitre 82 na verset 6, référence au nkolo Yesu alobaki na bango. J'avais dit, vous êtes de Dieu. Vous êtes tous des fils de Très-Haut. Bon, nalobaki bozali banzambe, bozali bino so bana ya nzambe ya likolo, biso tozali banzambe ya mike na mokili. Yende supérieur nzambe asali biso, mais biso na mokili tozali ko représenter nzambe. Nzambe asali Adam pesi pouvoir tambusa mokili, pesa banyama wakombo bakamuneso po yonde mokonzi moto azali mokonzi awa na mokili. Po moto azali ko représenter nzambe, et nzambe asali na maboko na ye atie pe masouffle de vie, nyonso atie mai na makila na ye. Moto azali nzambe, po nzambe asalaki biso ndenge ya azali. Donc tozala pena na conviction que tata nzambe azali lokola biso. Tolo bakara te kazali esprit azali na sens te. Donc wana la kisi ke tozali kokola te na makomi. Yango na lingi to évolue mo moke na makomi. Soki toke na Genèse chapitre 18 na ba Bible ba version différente. Boy ba ke mokana nzambe ba tradition. Bible musu ba komi 3 hommes. Bible musu ba komi 3 anges. Problème ezante. Mais total na verset 17. Na verset 17 balobi na bisoni. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Batoana bayaki balaki bango misata yambi bango ti pesi pe Sarah promesse okobota tout ça. Mais nabokei na bango balobi l'Éternel dit.
Bazolo bate que l'ange dit, mais c'est l'éternel. Ça veut dire, bango na bango, mais ça te bazala ki nzambe tata nkolo espé tata molimo centre. Nde nzambe tata lobi, est-ce que ngana yakoki ko bomba Abraham likamuna lingi na sala? Likamuna ya lingi ko sala. Nde bazala ko kene wana na destination ya ko kene ko boma Sodome et Gomorre. Nde amona ki ke malam a révélé yango na Abraham. Mais maman likamuto tanga na Genèse 18 verset 17, l'éternel dit. Ce n'est pas l'ange dit, mais c'est l'éternel. Yo moko sko ituna l'éternel c'est qui? C'est Dieu. Mais ayaki bafanda ki na Abraham, ba lié ba meli makamuni so bangwana bazali ko kende. Donc to so la bomoto ya tata Nzambe. Fungeli oyo ngana lingi to ye ba bomoto na ye. To kei na Moïse serviteur de l'éternel. Amoni ke Nzambe ayoki Nzambe titi tata Nzambe na lingi na mona yo. To kei na Genèse chapitre 33 verset 18. Asengi ya mona tata Nzambe. Mais tata Nzambe lobi na enini. Exode chapitre 33 verset 20. L'Éternel dit, tu ne pourras pas me voir ma face. Car l'homme ne peut voir et vivre. Moto soka mone longi nanga akokufa. Mais bandeko nanga tango tozotanga ba verset ya kitoko boye. Moto akoki komona elongi nanga te. Po soki amoni elongi nanga akokufa. C'est que tozo comprendre que tata Nzambe azana elongi. Pour ça, c'est qu'il est longité. Après que le bâté que mutakoy comme on est longi nangate. Ça veut dire alinga ite Moïse amon est longi naie. Ce qui toqué na verset 23 alobi na Moïse siko. Et lorsque je retournerai, mais tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Tant on a collé kana koteli boko boya, okomona si matomo kongo nangai. Kasi elongi nanga te po elongi nanga ko ikomuna na te batata pe ba mama bandeko nanga ye bososoli to lukaka ya ndenge ni na makomi soki Nzamba lobi na ko bombe elongi omona te na mokongo mais soki mokongo ya pa be ko loba te parce que azoloba d'abord na monoko référence ya Isaïe 59 verset 1 à 2 kuna totanga nini non la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver azana maboko ni son oreille trop dire pour vous écouter. Wana balobeli matoi ya Nzambe mais awazolo bana monoko. Bandeko na ngai. Tuza ko comprendre bon moto ya tata Nzambe tuza ko comprendre. Donc esengeli to comprendre Nzambe azali moto. Mais abombami na nzoto na ye ya molimo. Parce que na nzoto ya mosuni oyo biso to lati nde yango to ko se comparer na yete. Mais azali pe na nzoto na ye mosuni pe azali na nzoto na ye ya molimo oyo ezali éternel ndenga benga maka nzoto oyo ekokufaka te. Donc to sosola ke Moïse amona ki tata Nzambe. Amona ki tata Nzambe. Po tata Nzambe amimonisaki na ye. Soki to lingi to comprendre malam to kene na nombre 12 verset 7 à 8. Donc na nombre 12 déjà ko mona Myriam na Aaron balingaki ba boudé. Babi est-ce que Nzamba mona na kana Moïse? Mais tout temps kalika momoko. Moïse tata Nzamba lobi na bango nini? Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. So tata Nzamba lobi na lobaka na ye face à face. Bouche à bouche. C'est quoi Moïse abana mona tata Nzamba te? Face à face. Est-ce que face à face ils allaient sous na mon Congo? Face à face. Lobi na lobaka na Moïse face à face. Bouche à bouche. Moïse abana ki komona tata Nzambe. Nzambe amona naka. Kasi amona naka na moto oyo ya lingi. Paulo bina Moïse na sala ka grâce na moto nga na lingi ko sala grâce. Donc eloko singeli to yebande yango wana. To leki na histoire ya Jacob. To ke na Genèse chapitre 32 ndi kuna sika histoire ya Jacob ezali. Jacob amoni moto oyo akangi abundi na bunda na ye. Mais Jacob alobi nini? Jacob alobi na tata Nzambe nini? Dans la Genèse chapitre 32 verset 26, il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne laisserai point aller que tu ne me bénis. Est-ce qu'un ange peut bénir une personne? C'est Dieu qui bénit. Bénédiction ou tata Nzambe nakotika yote soko opambolinga te akangi ye nakotika yote. Et en fait ozotanga histoire asaleni ni tata Nzambe apamboli comme on ezalaki Jacob elongwe comme Israël tout ça nani azo bénir ezali Nzambe. Mais totanga siko liloba ya Jacob na Genèse chapitre 32 verset 30. Jacob appela ce lieu du nom de Peniel car
dit-il, Yemutalobi, j'ai vu Dieu, verbe voir. J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Pambate ayebaki ke soki mutamoni nzambe, nde nzamba alobaki mutakoki ko labaki na liboso na Moïse, mutako mona ngate à vivre. Yesu ko alobi te, place on appelle yango comme Peniel, po na moni nzambe face à face kasi na kufite. Yo na ngai siko tolingi koloba nini? Jacob amonaki nani? Abundaki na nani? Ba version nyonso ya Bible ba koyebisa abundaki na tata nzambe. Ça veut dire nzambe alati nzoto ya mosuni po aya kopambola Jacob. Nzambe azali na nzoto ya mosuni pe azali na nzoto ya molimo. Na nzoto na ya molimo akoki kolata nzoto nyonso. Omoni mais na nzoto na ya molimo wana biso tokoki ko se comparer te mais tozolobela image pe ressemblance. Pambate lelo yo toza ko kola na kondima. Bateyaki biso nkolo Yesu mwana ya nzambe ndenge tokomi koloba lelo nkolo Yesu nzambe. Mais o bafandaki na nkolo Yesu pe bayebaki te kazaki nzambe. Donc esengeli to sosola nzambe amimonisaka ase revelaka soki ya lingi asalaka grâce na moto ya lingi. Tokende na mokanda ya tata nzambe toujours na Acte chapitre 5 verset 55 à 56. Etienne bazo menancer ye baboma ye. Mais totanga boye. Mais Étienne rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit, verbe voir toujours, la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Acte 7, 55 à 56. Ngala linga, da sepelaka dango bakasi, to tangaka, to comprendre nini o to tangaka. Balobi, mais Étienne rempli du Saint-Esprit. Molimo mo santo elati Étienne. Atali likolo amoni balobi bien. Amoni kolo Yesu na droite ya tata nzambe bande konangai. Étienne amonaki bato boni. Parce que avant oyeba ko kabola gauche na droite faut mote moko azala na milieu. Étienne n'a pas dit que j'ai vu Jésus debout, mais il a dit j'ai vu Jésus debout à la droite de Dieu. C'est qu'à monaki tata nzambe, à monaki nkolo Yesu. Je pense que les écritures sont claires. Donc yende a lobby. Mais bato bazala kina Étienne, tant batali likolo ba moni lo côté, ba simba ki mabanga nde baboma ki Étienne na mabanga. Omoni likambo ya molimo ezali ndengwana. Or ki ya monaki na nguya na ete molimo mosanto motalata kiye pour sosolisa ye. Référence ezali na Matthieu chapitre 16 verset 13 à 17. Kolo Yesu atuni baye kolina ye batamukili bazolo banini pona ngai. Ozali Jean-Baptiste, ozali moko ya basakoli, mais bino bolobi nini? Pierre alobi ozali mwana nzambe abomoyi. Pierre ezali yote. Kasi tata na ngamu ta révélé. Soki nzambe a révélé yote okotika la kaka na tembe oyo ya kolobaka ke molimo emona na kate l'esprit est invisible. Or par la grâce, par la gloire, par la révélation okoyeba ke oyo molimo mosantu. Ndenge moko pe tokotana na Jean chapitre 1 verset 32, tozaka na verbe voir. Jean rendit ses témoignages des gens. J'ai vu, tozaka na verbe voir. J'ai vu l'esprit descendre du ciel comme une colombe. Jean lobi na moni molimo ezali kokita lokola colombe. Alobi te ke molimo santo za ndeke to colombe, mais sous forme. Nenga monaki molimo so kita lokola ndeke nenga kitaka. Ndi alobi sous forme. Mais oyo mama likambo tozotanga wana ezali j'ai vu l'esprit. Mais biso tolobi molimo mona na gate, mais ya zolo bakenga na moni molimo. Omoni likambo ya miso ya mosuni na miso ya molimo nde yangwana. Soki otondisa mina nguya molimo santo okomona. Soki nzambe afungoli yo miso nenga fungola ki Etienne okoyeba ke oyo nzambe. Soki te okotika la ko comprendre te. Omoni ta mutazolo ba ki solo kela za nzambe. Ah. Omona mama mwilu na kisimo kimbango akokobo benga nzambe na ndenge nini. Ndenge wana pe batu bazalaki kolobake. Bino bozo benga Jésus mwana nzambe. Et puis to yebi tata na ete Joseph, maman na ye aza Marie, bande kone ba Gide na ba Jacques. C'est l'ignorance. Okoyeba te parce que nzambe a révélé tout, parce que ton sami na molimo santo te. Exemple ya Melchisedec, Hébreu chapitre 7. Roi ya kimia. Yo mona wapi. Melchisedec muta apamboli
père de l'alliance Abraham. Abraham a eu bénédiction na nani na Melchisedek. Melchisedek azalaki nzambe batu bamonaki kala lokola moto nzoka nzambe avandi pe azosala makambo ebele pe me na sima baye kotala azalaki na tata te mama te suite baye baka nzambe azalaki katikati na biso nzambe amonanaka pe ami bombaka me ami lakisaka na ba oyo alingi so pa lingi te oyeba ye okoyeba ye te okotikala kaka ndenge na tala na croix muyibi moko azoseka me wazalaki kotala bi kolo na bokonzi no wono kanisela ngai alabi lelo kanga nazokenda yo pamba te ya sosolaki nzambe soko nzambe alingi yo akomisalaki oyeba ye po abikisa yo or soka alingi yo te okotikala koyeba ye te okozalaka ndenge wana donc fierté na biso lelo ezali nini biso bayindo esengeli toyeba ke nzambe amimonisi kati na biso nzambe aye kofanda kati na biso so total na Psaume 33 verset 12 totangaka heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureux le peuple qu'il a choisi pour son héritage. C'est comme si tu lingaka likabo oyo nenge zaki na ba Israélite etika la kana bango et si elongwa ke yaki na yo lelo peuple Congo faza la fière nzambe ya monani na biso nzambe ya fani na biso to sosola ke kimbango azali nani makambo kisolokela azali nani azali moto lokola ngana yo te moto na bonzoto mais spirituellement molimo nzambe avandi katikati na bato mais koyeba ezali pasi na koyi kopesa kaka témoignage moko mama moko akendaki na mobali na ye azaki na pasi makasi bakomi na misa papa kisolokele mama azali kolela papa alingi kokufa papa kisolokele alobi tika kolela ayebisi tata wana omoni ndenge nasali yo papa kisolokele alobi esika nyonso bana na nga bazali na kengelaka bango mama mobali no azali ndoki alingaka koboma yo na butuka senga na ye na beti ye tala témoignage oyo tomoni boye papa azali koloba batata pe bamama papa kisolokele azali moto te moto kasi nzambe ndenge tolobaka simo kimbango moto ndenge pe tolobaki ke nkolo yesu moto nzoka nzambe Melchisedek moto nzoka nzambe donc esenkeli na biso tososola ete nzambe lesengo na libota oyo nzambe azali nzambe na biso tosepela na nzambe na biso oyo aye kati na biso tobelela ye parce que nzambe yo kobelela fazala nzambe na yo nzambe ya bakoko na yo soki bongo te yango tozomona ke toza kobondela toza kobelela me ba solution ezali te parce que tozosambela nzambe ya bakoko na biso te kolo yesu alobaki na femme samaritaine na Jean chapitre 4 verset 22 vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Dieu. Biso lelo foto adorer nzambo to yebi. Pambate lobiko eye na peuple Congo. Lobiko eye na yo mwana ya papa Simon Kimbangu. Yo peuple Congo, ya Congo Kinshasa, Brazzaville, Angola, lobiko eye na yo sosola nzambe na yo poasa la katikati na yo. Biso peto za la fiere ya ko adorer nzambe na biso. Oyo nzambe ya bomoi aye komona na kati na biso le 12 février 1914 oyo ezalaki ane ya pasi bato balobaki makambo ebele ekoya ya mabe me nzambe alatisaki bato ebele bososoli baye kolobaki non ezali année de grâce 1914 même soko tali na archive ya batémoin de Jéhovah baye kotémoigner yango présence ya tata nzambe na 1914 katikati na mokili batata pe bamama tozala na bososoli et tozala fier na 12 février naissance ya papa kisolokele mama likambo ezali tosepela na présence ya tata nzambe katikati na biso soki tozali kosepela na présence ya tata nzambe katikati na biso ezali esengo mingi merci mingi moi ba référence ezali moi mingi malgré tango ezali muke to meka kotanga na Deutéronome chapitre 32 verset 8 toyeba ke tata nzambe tango asalaki mokili akabolaki balobi lorsque le Dieu très haut a réparti les pays entre les hommes. Il a fixé les frontières des nations. Il a placé chaque peuple sous l'autorité d'un être céleste. Biso tozali na être na biso céleste. Nzambe na biso tata molimo santo zakati na biso tozala fier na yango. Merci mingi na bainyo sobokolanda to tanga mukanda tata nzambe to sosola. Pe bambote na bino ngai wa bino papa batumakio na souhaiter bino ba merveille ba esengo mingi za la kati na biso. To yeba nzambe na biso to salela ye to zala fier na nzambe na biso nde na wana bambote ebele na bainyoso bolandaka biso na papa Lobela Laurent Lobela na Africa TV na mama na biso mama Madeline Koyi
la femme instruite. Na maman Mireille na biso ya montré mère mora silence belé. Pe na papa Poloké le seul meilleur sapeur ya montré. Pe na bande nyonso yo bosepela koyoka biso na mbuta na biso papa Diacre Alexis. Na bandimi nyonso ya papa Simon Kimbangu na mokili mobimba kobanda na Saint-Ouen, Saint-Denis, Montreuil, Blaminil pe bisika nyonso tozwami tika ete papa Molimo Santo batela biso apesa biso makasi to continuer ko sosola koyeba ete Nzambe Molimo Santo azali kati na biso pe akotikala kati na biso na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Africa 21 TV, un nouveau monde. Solution, il y a pas de problème, na biso, ils allaient pas na bakambo na tête. Il y a solo. Les sanga, ils allaient très important. Et après, c'est le qu'on nous bima. Pambate di kambuana na zalo kulubaka na binu mokolo na mokolo. Soko to senye na bisu bulimbisite 0 sur 0. Aussi longtemps liaison spirituelle n'a pas eu salamité et ils allaient vraiment pas mal. Ils passent n'a pas eu la tête. Mais ils sont venus non tout vos alliés vos alliés l'université. Pas de vous trouver solution na problème oh ils allaient ça la place na mutu mwindo de vous la tête. Eloko wana yangu anaende tozalo kuluka.